Toye lisusu na sango ya mawa po na Grace Luzolo bandeko na ngai na mwa moko na semaine moko Grace Luzolo abungisi koko na ye na noko na ye. Donc mwana suka ya koko oyo autaki kokufa, donc mwana na ye ya suka lisusu asili na kotika biso. Alors triste nouvelle bandeko na nga, eza likambo moko ya pasi, eza likambo moko ya pasi makasi, sango moko oyo epesi vraiment pasi na famille na kotala ete mama akufaki, nanu kutu bakunzi mama te, nanu kutu babimisi kora mama te, nanu kutu bapesi programme te, toye koyoka lisusu mwana aye lisusu kokufa. Toye koyoka lisusu noko ya Grace Luzolo asili na kotika biso. Alors lelo Irsi Botelo TV aye liboso na bino pona kopesa bino information, aye liboso na bino pona kotalisa bino, aye liboso na bino pona koyebisa bino toujours nini oyo ezo lobama. Alors bandeko na ngai na kopesa bino nanu mbote na bandeko nyonso balingaka Grace Luzolo, mbote na bandeko nyonso o balingaka baby, mbote na bafani nyonso ya Irsi Botelo TV. Bandeko na ngai en tout cas likambu oyo epesi pasi na famille ya Grace, eza likambu moko bino moko boyebi, likambu ya liwa ezalaka vraiment likambu moko ya pasi makasi. Kobungisa mutu ezalaka likambu moko ya pasi, boyebi ndenge tobotamaka, tomesanaka, tovandaka na ba famille, tomesana déjà, donc ko perdre mutu kaka boye na famille akufa bokomona ye lisusu te. Bandeko na nga ezalaka likambu moko ya pasi. Ezaka likambo moko ya pasi. Bandeko abonnez-vous sur eza mbalano ya liboso okoti na Irsi Botelo TV. Vraiment soki eza mbalano ya liboso o trouver chaîne na biso mbalano ya liboso okoti na Irsi Botelo TV. En tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sa malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sa la kitoko makasi. Grace Luzolo abungisi lisusu noko na ye kaka na espace ya une semaine. Donc noko akoki choc ya kubungisa mama na ye te, noko akoki pasi wana te abungisi mama na ye esali ye pasi, akoki choc wana te, nde toye kozwa ba nouvelle ke noko ya Grace Luzolo asili na kotika biso. Donc mwana suka ya mama oyo akufaki yepe akufi kaka boye nanu babimisi korte. Alors bandeko nanga tolela na bato bazolela, tolela na ba o bazolela, tomona ki Grace Luzolo akufaki bato basala ki ba interprétation na ndenge na bango, bato balobaki na ba ndenge na bango. O Grace Luzolo lekisi koko na ye, o Grace Luzolo banda uti Nigeria, o Grace Luzolo sali bwe bandeko eza pasi mingi. Komona lisusu noko ya Grace Luzolo akufa, komona lisusu ba accusation et koma lisusu ebele. En tout cas eza vraiment pasi makasi, eza vraiment pasi makasi, pasi makasi. Grace Luzolo azalaki accusé tango koko na ya kufaki, bato lobaki kouta Nigeria ya Grace ndenge nini kaka ya uti Nigeria aye koko akufi. Mais bato babosana kika koko ya Grace Luzolo akolaki déjà, koko ya Grace Luzolo asali oya yevi, bato babosana ki wana. Après quelque temps toye koyoka lisusu noko ya Grace Luzolo akufi. En tout cas eza makambo oyo ezopesa pasi même na Grace Luzolo, ezopesa pasi kobungisa ndeko banoko na ye, kobungisa koko na ye epesi pasi na famille bandeko. Toza na motema malamu ya kolela na bato bazolela. Lelo atato ye to feli to pelisi kamera, lelo atato ye to commenter, lelo atato ye to fingi Grace, lelo atato ye to lobi to ye bateliwa eza kaka liwa. Eza na bato musu bakufaka bongo na famille, eza na bato musu o akufi o ya landi. Tomona mamolang na papa olang bakufa nzela moko, tomona mama olang na papa olang bakufa mukolo moko, bakufa nzela moko. Tomona makambo esala epesa pasi mingi na mitema ya bato. Alors lelo toye komona likambo oyo ya Grace Luzolo epesi pasi malgré ba accusation, malgré bato bazofinga Grace Luzolo, mais toyeba liwa eza liwa. Tango nzamba bongisaka makambo, soki nzamba lobaki muto akokufa nzela moko na mama na ye, muto akokufa nzela moko na papa na ye, muto akokufa jour bwe moye bokanga maloba nzambe ezate.
maloba ya nzambe bakangaka yango te soki nzambe abengi mutu eza ta na ye mutu abengi ye esengeli kaka noko na ye akufa nzela moko na koko na ye esengeli kaka koko na ye akufa nzela moko na mwana na ye donc eza mabongisi ya nzambe ndenge ye moko abongisa yango phénomène aliwa toyebaka te comment expliquer donc comment tokoki koexplike phénomène aliwa baexplika phénomène aliwa te bandeko nanga lelo ata oyo aye alobi lelo ata bato bazoloba lelo ata bato bazofinga mais eloko moko il faut to retenir que phénomène ya liwa bakangaka yango te bakangaka liwa te tolela na famille oyo ezolela bato balobaki ke bebi kutu tomonaki deja bebi akendaki kotala grâce luzolo tomonaki amemaki sukala amemaki mapa mpona bato bazolala na matanga tomonaki alors totika bilobaloba totika vraiment bilobaloba esa malamu moko te bilobaloba ezoko honore star na biso te eza liwa ekomi na libota na ye eza pasi oyo ye na libota na ye to encourager ye to benga ye to komela ye tozala wana pona kofortifie ye eza malamu mingi kobenga ye kozala wana pona ye eza bien bayebaka baninga pasi bayebaka baninga malamu na ntango ya pasi bayebaka baninga malamu na ntango ya pasi alors oyo eza moma oyo tolakisa bolingo na star na biso Grace Luzolo tolakisa bolingo na comédien na biso ata toye tofingi tolobi toseki ekochange te ekolamusa noko ya Grace Luzolo te ata boye bolobi ke o azolia bango alie mama na ye alie noko na ye ekolamusa bango te ekolamusa koko na ye te ekolamusa mama Grace oyo akufa te ekolamusa pe noko ya Grace oyo akufa te tobondela mpona famille na ye soki oza fan ya Grace soki olingaka vraiment Grace Luzolo bondela mpona famille na ye tobondela mpona ye en tout cas makila Yesu ezala elongo na bango napesi mbote na nga na bandeko nyonso oyo balingaka Nathalie Baby Donjwa ba conseil na bino bozopesaka biso po toyebisaka Nathalie Baby Donjwa ezokoma nango alors numéro ya Nathalie Baby Donjwa pe ezalaka na chaîne na ye donc soki oza na posa okomela baby numéro na ye oyo batiaka na chaîne na ye wana ozwi numéro okomi okoyoka ye moko alors ba conseil bozoyebisa biso topesa ye ezokoma nango bobanga na bino te star na bino Baby Donjwa azali na ye kaka pene na biso ezaka mwa batan na ba directif mususu oye alingi alanda alors Baby Donjwa azawana tomonaki ye akendaki na matanga ba Grace Luzolo tomonaki ye aza na ye totika ko raisonner o tozo raisonner baby aokima na internet te na minute o baza na matanga po baby azalaka mingi na Grace Luzolo tangu pasi ezwi Grace Luzolo ezwi pe Baby Donjwa donc baza na matanga tolela na bango e osala malamu mingi bandeko nanga bino obolinga Irsil Botelo ya TV en tout cas Irsil Botelo ya TV yo liboso na yo façon na yo kusunga chaîne na biso ezali ko partager ba vidéo na biso tango moni vidéo ekoti na Irsil Botelo ya TV vraiment au partager au commenter au liker au s'abonner et au sa malamu mingi donc to s'abonner to commenter to liker to partager na WhatsApp na yo partager na Messenger na yo partager sur Facebook et osala malamu mingi wana toyaki liboso na bino pona kopesa bino sango o ya pasi sango o ya mawa o tozwi lisusu en tout cas tokoyela bino baba makambo nyonso ndenge ezoleka tokozanga te ko filmer pe koyela bino nyonso oyo ekoleka na matanga ya ba Grace Luzolo na minute o matanga ekomi il y a 2 personnes toyebite bakobimisa yango nzela moko toyebite bakobimisa nanu koko après babibie kobimisa mwana na ye toyebite tozozela programme jusque là non tozi programme moko te alors tozozela programme soki tozi programme tokoya ko partager yango na bino elongo bato balingaka Grace Luzolo soki tozi programme tokoyela bino yango en tout cas ba o bazana kini o balingaka ye ba o bakolinga ko participer en tout cas beaucoup participer na bino ba o balingaka ko tala Grace Luzolo ba o bazolinga ko tala Grace Luzolo bokende na epa na bango bokomela Grace Luzolo na Messenger na ye numéro na ye pe ezalaka wana bokomeli ye bo assister star na bino e osala malamu mingi to lingaka kaka te ya munoko azaka star nanga na lingaka ye metango mutu pas eu problème oke ko assister ye star nanga na lingaka yo na ye ko assister yo tant que star et osala malamu mingi dona para ba fan o bolinga Grace Luzolo ceux qui bo assister na moment o azanango et osala pe malamu mingi en tout cas milimo na bino epe mana kimia koko ya Grace Luzolo na noko ya Grace Luzolo milimo na bino
epema na kimia. Nzamba lola a consoler famille mobimba, nzamba lola azali longo ya famille mobimba, nzamba lola a protéger famille, nzambe abate la star na biso. En tout cas courage Grace Luzolo tolingaka o mingi, mes condoléances. En tout cas courage na famille mobimba. Bandeko nanga so ezambala liboso okoti na Ixi Botela TV, ceux qui ezambala no ya liboso o trouver chaîne na biso, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez et aussi malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui nzamba zongite tokutani na bino à la prochaine occasion. Bisous, bye.